Jusqu'au retourné journaliste aye, ba pesi mbongo. Zomo ba 2000 au pesa bato. O kimi nango. L'émission, à celle l'émission fele, a pesi na nzoto. Quoi peut comment bon? Mikolo na otindela bango mibali ya sida. C'est-à-dire to sangani lobby na ba chel, na ba ndumba na conférence de presse. Mbongo ni. Pour tu lui la pesi 100 000. Soit disant ba journaliste. Moi je ne suis pas journaliste, moi je suis chroniqueur musical. Il n'est pas Paul Toudilo, il faut qu'on annule les conférences de presse, on a tout bandé la moussous. Et puis là, on a remarqué trop, ndumba tout na kishasa on a tikaka, na simo on a kena kuti bangote. Na Luanda ce qu'on a kuti bangotu, par contre ba journaliste. Oh, kasi ndumba on a nga baba. Na yebi kenengo otala boyo ofinga nga. Mais tant que poto finga nga oya mobimba, okanga nzoto bien. Ko finga ngo pe ko lega mingi so pe na lali mabe na la muki pe mabe na salika oyo kotinda nga na sala. C'est que c'est un peu de mbasse aux huit. Merci à vous, très gentil. Donc, on est là toujours sur Stone TV. Voilà. Plaisir de recevoir encore un gars parmi nous. Voilà, Junior Chimba. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Je dirais big up à mon équipe, hein, celle qui m'accompagne de tout le temps. Merci à toi, Aristote Matimbo. Merci derrière la caméra. Et pourquoi pas dire un grand merci à toi, l'artiste Afande derrière la caméra. Merci. Donc, on est là, toujours ensemble. Voilà comment est-ce que je dirais big up à mon boss, Alberto Kalele depuis Paris. Et surtout à toi, ta tête et Christelle. Hein? Donc, moi, ça qui toque à Mbogoyo. Igor Nze, dépression. Mbelo, mes boss, on est à toi, Léonie Mabiala et Nana Mabi. Sans tout revier, depuis loin dans la sanité, c'est l'aîné qui bosse Fabricio Mayengi. En tout cas, les photos, mais quand même, péco décortiqué ensemble avec Ingra, que vous voyez bien, Junior Chimba, voilà. Il est de retour, Azalagi Banda Yamboka Luanda. Voilà, il est avec nous, voilà. Photo mais un peu parler, voilà comment est-ce que Kouti Maramnamboka to Yebapé, actualité ni nango, les longs à Stone TV, je dirais, bon tard, de bon après-midi, Junior Chimba. Déjà, un bilan et cause de négativité sera toujours positif. Mais na sala makambo toujours na boule. Et puis na stratégie. Tant déjà mboka ezala maladie, yo sani. Bato bazala na mbongo na mboka, balobike mbongo ezate. Ba patron bazala na lar na mboka, bazole la mpia ke ezala mboka. Yo sani. Muto asala pa perdre azate. Yango ko anga za mayele koleka mwa bato belé, o tosala na musala moko. Donc yo yebinde to sangani awa mayele mibale. C'est-à-dire pour na kosola bien, il faut que mutu esala bien. Néango mona le kola mboka ezalaki na maladie, esenga bitu tout na maladie. Donc mboka maladie e comme chité. Kasi yango to zongite. E to zongo mona bato bazo koka lisusu. Bango tu balali. To zano ana lwando zo mona bango. Aye lisusu. Ba baye pona ye. C'est-à-dire c'est la tête qui fonctionne. Si vous avez salaté, on va bêter sur la bilan. Parce que bilan, bon, c'est un mabe. Donc c'est simple. Voilà, Junior Chimba, ça l'a quitté. Et là, on écoute na Kinshasa peut-être, na ba chroniqueuse, na ba chroniqueur peut-être, oyo, na Luanda, à Ozomona, jusque-là, jusqu'à présent, on tika ina noye, ils en ont marqué. Non, na Kinshasa, là, on a écouté, c'est que nous avons valorisé Moussa Nae. Nous avons théâtre, aussi théâtre, chroniqueur, aussi la Moussa na chronique. Journaliste aussi qui journalisme ndumba pe to sala ki ndumba vous comprenez ça dit partage à ça les aller ce que l'on a remarqué dans Angola c'est ndumba a comme une chroniqueuse ça dit a bien on a sur ndumba te non on ça na bien mission pour ba mona bien et puis l'on a remarqué trop ndumba tout na kishasa na tikaka na simo na kena kuti bangote erna ya wana kuti bango siko na ba micro. Tous les ndumba na kishata bazali soute. C'est vrai. Oluka ndumbo akenda wapi? No azaka soute, oluka ndumbo azaka soute. Na Luanda siko na kuti bango tout bango ba journaliste. Oh. Kasi ndumbo na ngaba ba oluke. Oh, azaki ndumba matete. Donc constant na sali yango. Ba chroniqueuse ya Luanda baza batu moko boye. Ba sala ka musala ba se limitaka pe na musala ba osala, c'est-à-dire quoi? Félicitations à la chroniqueuse de l'histoire Kinshasa. Nous avons fait cette information. C'est-à-dire, nous avons fait cette information. Contrairement à Angola, à Luanda, là où moi je suis, nous avons fait une information. Nous avons fait une
pour mibali ya batu balinga bango. Bala bato. C'est ça la différence. Nous on a On est battu litoya. chronique 15 nyos tuana. Muto atana mobali na ye moko azate. Sika boye ko ba marié bazali. On a profité ko yebisa ba maman nyos tu en atambola le 14 mois Saint-Valentin. Na mona yipena ke banzelo ndire bazoki mayele jour on a pas continuer na mayele wana. Donc mutu na mobali na ye. Le 14. Donc mutu na mobali na ye. Donc nakosenga ba mère bo sere mibali na bino ndenge wana. Po ba petit na biso basimbi ba micro na yebisu yo mabeza. Donc excusez-moi que ne plus vite. Déjà akuta na mobali na yo awozela kutu lobite. Akotika peka mutakala lelo. Baza mabe makasi. Yango mona ye na stratégie déjà d'ici mercredi na osala ba invitation. Na to bengisa ba journaliste o ya valeur. Oto yebani do na Rwanda pour chasser les anti-valeurs. C'est-à-dire sur une activité, autant de loko moko boye, banana to yeko kuta bango wana. Ba journaliste to kozala na réunion, biso to kozala te. Chroniqueuse to bana. Bon na yebite yo mto benga bango ba chroniqueuse. Bana wana na répéter lisusu. C'est-à-dire so biso to yé. To kuti bango, biso to kozala te. Déjà parmi ba journalistes on a bazala ba invité yo posa na kati. Na passé une émission Wilinde que mardi poto lo belango. On doit chasser les anti-valeurs. Tout donc ça musala on a valeur. Pour ba biso lokola biso to na expérience à musala oyo. Toko tikango e kufaka boite. Donc abat ba ko finga nga ndenge balingi, ba ko loba ndenge balingi. Pour na modèle de internet ba finga mu teki cigarette, ata teka mazuite, ata ko sala boye. Na to rappeler bango loko ba bosani na ko teka pe dendo na molar. Cop na nga pe na ko teka su dendo na molar. Mais musala oyo ya journalisme na ko tika ngo be batte pa ba chel. Na ko tika ngo kufa te pa bandumba. O ba parachuter pour na ko teka face na kindumba ba kosa na ka ba ko pesa bato information. Et voilà, la carte de Junior Chimba, toujours big up à toi, et Honoré Mwanza, passeport rouge, merci. De la part, il y a Mira, de la part, Amira, et c'est Bongo. Honoré Mwanza, passeport rouge, bako kata et kokola, mutu pene étoile. Malgré tinda rambongo pe étoile pesa bato, étoile damarango yemoko. Cette fois-ci, soko lingo tinda lar, benga pene étoile, apeso numéro na biso. Pour Honoré Mwanza, to benga outro. Tu es bien que tu n'as pas étoile, mais toi la dame a envoyé mon passeport rouge. On aurait moins de bako kata et kokola, motenayo pire étoile, mais tu n'as pas la robe étoile. Bon, na tindi kabola en open abato. Papé Singape, papé si Carlos, c'est au sabien. Merci à vous. Déjà big up. Donc j'espère que le message les a capté. Honoré Mwanza, passeport rouge de la part Yaïsa. Voilà, ça fait plaisir à toi. Déjà. De la part, il y a étoile qui ngombe. De la part, il y a étoile. La mère étoile depuis Luanda. Mais à tout beaucoup mingi de la part, il y a étoile qui ngombe. Étoile King TV. Étoile cette fois-ci, qui passeport rouge à ABC, on a tindi. Peut s'appeler Junior Chimba, peut s'appeler Carlos Aropesana. À Olia Tembalo. Merci, très gentil. Big up déjà à toi, Étoile. Donc, depuis LD à Luanda, d'ici là, la répétition a déjà. Donc, bana tout à Luanda, Balinga A, en tout cas, vous a pété. Donc, votre chef Afande est déjà là avec nous. Voilà comment est-ce que retrouver les déjà Rwanda dans Nenga Bourachira. Voilà, vous contactez toujours le numéro naïe. Et puis voilà, vous allez toujours s'abonner massivement. Déjà, net sur la Bouille Christelle au Sombe, déjà dans Belfi, depuis Paris. Voilà, le vidéo une actualité. D'ici là, vous en héritiez Watanabe Nenga Mboka. Retrouvailles au qui lobby pendant des années beaucoup de temps na ba confrère na ba concert na yo et na ba né comme sous baba Sami et là on est santa qui lobby est-ce que par rapport il y a sagesse na ba capacité crânienne ya ba to kuta qui lobby est-ce que un plus ba Sami na presse to ya mabe écoute na presse bon ngana yo kana ngai parce que mona ki na yo ka pena que ba journaliste ba chroniqueuse ba comme belé na Angola lui na monaki mais na kitaki na couloir à Paul tout dire ma mi so kita ngai oh ya solo nalelaki par rapport il y a la réalité na monaki par rapport à ma question par rapport à la conférence de presse de fois de la conférence de presse auto ça qui lobby et la conférence de presse t ça dit ponanga na niveau héritier Watanabe na niveau ya orchestre héritier na niveau Paul Tudilo il faut qu'on annule la conférence de presse on a tout bandé la mususu. Parce que moi, personnellement, d'être corridor, et je suis responsable, et je suis Mikolo.
nakolekisa conférence de presse wana te. Donc Paul Tudilu asali perte ya kosakana te, tomelie ba secret ya ofele, tomelie masanga ya ofele, conférence de presse epola. Donc il faut vraiment kobandela yango. Nde tolobi tozosala association des journalistes, association des chroniqueurs au baza mayele. C'est-à-dire so Paul Tudilu asali se ba organisation ndenge wana, faut tuna nde ba biso, to pese liste ya banani ba kosala wana, banani ba koya wana, po tosala makambo ndenge longo bani. Oui, pour na kanda mbongo. Non, mbongo ni. Kimia bino na mbongo. Na rajine au Chimba. Paul Tudilu a payé 100 000. Depuis 2013, je suis journaliste à Angop, association des journalistes ici en Angola, depuis 2013. Nana passe na pocha à soko senga l'action na l'action. Voilà. C'est-à-dire, to valoriser musala oyo. Ngai boko finga ngai tina suka na ko telemela musala tina suka. Pona ko benga na ka les anti-valeurs. C'est-à-dire to sangani lobby na ba chel na ba ndumba na conférence de presse. Soit disant bah journaliste. Moi je ne suis pas journaliste. Moi je suis chroniqueur musical. Donc c'est une bimaki. Nous devons se présenter journaliste chichi. On a titre honorifique. Il y a YouTube Mandimina. Journaliste chichi, il y a YouTube Mbatata. Journaliste chichi, il y a YouTube Mambweni. Eh, na leli. Na bengi ulinde kayebisinga chino. Okendaki biloko wana pona nini. Donc on a respect Paul Tudilu, respect beaucoup Paul Tudilu, respect beaucoup Wata. Paul Tudilu, il faut tout bande la conférence de presse. Na osenga na batutu ba ko ko ba preneur de vie. Ba l'exangote. Et ça honte ya Angola. Pour na Congo ba sekaka biso mabe. Na cela c'est ça travaille na télé 50, pas Jean-Marie Kassamba, on a appelé ça mbote à passant. Amina tala ka émission Angola mais na pona que quand même je travaille avec toi. N'a représenté la communauté congolaise ici en Angola à la télé 50. J'ai des documents. Je suis fier de ça. Ça dit somme ta finga pour nous défendre Moussala Oyo. Na comprendre mna ka yebi na ngote. Na ba confrère na yo tout so landé information timbeli muta benga na palais legi na TVS que télévision place ya ko se rendre compte na bino ba maram na bino monsieur a prévu. Je fais des émissions socio-culturelles. Tant qu'on doit socio-culturelles pour donner les informations, on a besoin de canal social, il peut donner canal culture. So ba biso comme musicien kangami na Turquie, mabe. Parce qu'il est artiste kangami na Turquie, so to lo bien to sali mabe. Ba to azo mona ngo grafu ba yebi na ba ko makamba sala kate. Ngana yebi makambo ngana salaka. Na yebi makambo na salaka. Yebi makambo salaka. Raisonner quand on a eu le bikuna pas poser des questions ba betolo maboko. Tu ne vas pas betolo maboko. On doit comprendre quoi la différence. Jusqu'au retourner journaliste aye, ba pesi mongo. Zomo ba 2000 opesa bato o kimi nango. OK nango. Ça dit bato parachuter na makambo pour na mokate ba kasi ko ezaka na lar. Nzo ke zaka sona ba problème. On tomona ba bazo senga senga. Si on a reçu un kete au Kisinga pour la terme, à quelle place moi que ça l'émission, à cette émission fêlée, à Pessinanzoto. Quoi comment bon? Micro na otindra ba mi bali ya sida. Na bena mo batunanga ba na ba sida, lokwa ba luka balar na pesi lar ngamoko, kende bima na pesi malade po, lokwa bo ba oyo kate ba kufa kufa nan. Ça c'est pas normal. Na otindra ba mi bali ya sida. Po musalo yebonga quand même. Et voilà, merci Junior Chimba. Donc, de bonnes choses de dire pas. Et voilà, les lots, corridor et zongi, contrat na RTVS 1. Déjà, les lots, tout ça, on en dirait qu'il est 18h05. Donc, c'est les qui rendez-vous tout ça dans ce jour. On a Luanda, donc, on a Trésor, Trési, Makuiza. Garçon des disques, ils font Malaka. Déjà, big up à vous. Et voilà, et là, cette fois-ci, on va apporter peut-être, donc, il y a qui ont copié qu'on a bien. Ou les lots, dans le corridor, on va sentir qu'il y a un plus, c'est Bakisami par rapport à nous, en 2020. Oui, 2020, les gars, nous sommes en 2021. On doit toujours modifier par rapport à bilan d'autres na débit. Tout à l'heure, toujours, auto salaki, il y a ma beto bongisa. Mais mi colonio pendant 6 mois, oyo, nous avons un combat moko. Combat n'angezali chasser les anti-valeurs. Par rapport à Moussala O. Je dois faire ça pendant 6 mois.
C'est-à-dire, na ba lobaka pendant 6 mois. Si tu faut pas comprendre que ba kolo musalo balingi mabeza esu na musalo te. Na osa on a 2021 mobimba. Na osa on a 2021 mobimba. Na ko benga na pena les anti-valeurs ka ya musala na biso ya chronique musicale. Donc batu ba banga na bango te. Bo finga nga ndenge bolingi. Na ok na bino bongo. Vous avez informé ne ba finga wana ba nini ba komela ba publication. Vous avez informé. Très bien informé. Est-ce qu'on a répondu à bango te? Bien posé en ada douter. Na répondre à na répondre papa ponga na sala kombo na mboko na mona pasi que Gabriel na utiki na junior ningo na mboko il faut fula ngai na sa théâtre mo Gabriel atomboki soki yozate mawatro Gabriel apesa nga $250 na sala émission pour na fula et ça pour na sala kombo oui ba Gabriel ba artiste minene akino voilà ça dit pour na sala kombo na mboko na mona mama na pasi donc petit moko boazo bima mikolo yo na yebi ka do finga nga pona tanga kombo na yazwa gaz na ko répondre yete pour na objectif nange za na répondre yete objectif nange zali na l'accepte na ke musala o do sala za ya yote so na répondre na fulie tanga mona obakisira bangu na za koteka su dendo na wenza mola bo finga nga esusu bato balobaka suki na taka matoi minene ba mona ngote bo finga nga on le met na chapeau. Battre na matoi yango bien. Ça dit, au fin, on a tout bolingi na répondre binote. Mais objectif nange zali, na l'accepte que musalo bino bozo saliza ya binote. Faut bozonga na bangaba, bozonga na bamalweka, bozonga place bozalaka ko sala kindumba, botike la biso musalo na ba Carlos, na ba Anaclé, na ba Willindeke, na bato basala musala ne. Les continents ran nga boy. On comprend. Musoso na tangi te na biteke boyebi te. Ça dit, to sala liste. To tindela no benvie to misana balona. Ça dit ceux qui au moni longi na yote tika. C'est la liste wana ndingo. Eh bandi de bien. Toi qui na liste wana to continuer na clé to les bonnes choses à dire pas. Cela bandi au contraire c'est que to kende na linga to kende bina les ne to boire bateau ne to boire honorer mon passeport rouge to kotsa. Est-ce que kotsa no bena na para presse. Honorer mon to katindilar ba kabolaka. Oya Carlos. Ouais, étoile, ouais, junior. Ça dit quoi? Ça dit tout ça la liste pour nous mettre information. Mardi, on a regardé une émission au public, on connaît. Lobby. Mardi, on a passé une émission Willindeke. Dimanche prochain, bon, on a une émission. Ça dit, ceux qui ont été au parachita, l'on a déjà avant. Na yebi kende ngo tala boyo finganga. Mais tant que finganga oya mobimba, o kanganzo to bien. O sola bien pena nzambe. Poto ba ko finga ngo pe ko lega mingi so pe na lali mabe na la muki pe mabe na salika oyo kotinda ngana sala wa. Pona yeb na TV mobimba. TV za église te. Ça dit na benga na biso na ba précaution nyonso. C'est que senga pozo mbaso zui kaka. Mais dans tout ça qui est derrière Junior Chimba, ils ont moi maître mort dans la cité. Junior Chimba l'international 12 esprits. 12 esprits on se des esprits supérieurs. Comme on a un wana mikolo Junior Chimba l'international 12 esprits supérieurs. Pour nga funda na l'état, na funda batuka pa nzambe. Mais qui c'est ça là funda pa nzambe nene. Bongo nganga yemo kutoke pa na yo bano na peso makam na komwa nzambe. Nanganga soko tanda kwa nganga nanganga ndalo bando yozo baboro na opesa na komwa nzambe c'est que nganga banga ka nzambe 12 esprits supérieurs ça dit na osala tout pour chasser les anti-valeurs na mboko atanga moko batu wana ba ofinga nga wana ba mama na bango ba yaya na bango ba patron na bango wana ba bimaka na bango ba kokate bongo bango. Tu as appelé ça Gédéon Mercedes Mbote avant que le Congo appelle ça $500. Gédéon Mercedes. Merci tu as appelé ça Fabricio Maïngi Mbote patron akabila nga ba Dolce Cabana akabila nga ba Dolce Cabana na zoyo ma 300 omona ni lata ilobisa omona giti 300 Cabana ya 200 nani susu ona nga na Londres voilà c'est-à-dire ba patron na bango ba kokaraté. C'est-à-dire, hier au Kokate. Objectif en 2021, chasser les anti-valets. Merci à Junior Chimba. Voilà, nous chutons déjà.
Manvagi mo eza pe na mboka oye pe oti Kinshasa oye totia na Gédéon Mercedes mwa mopanzi babosi bakomi tellement trop est-ce que yo pe depuis ne oye boye mboka kutana tama na libaku mo ya mwa 800 te to ya 700 ndenge nakutana On dirait na mboko patron dans soutien. Mais problème nanga tiko na mboko ezaka ata bakoyi bandima te ke bakoyi. Mboka ya bien te. Mbongo ya te. Neti ba montagne ya 800 na ba temps oyo il faut bosana. Il faut bosana po na moni pita na mboko mbongo ya te yango na bina kosala jamais 5 mois na mboko. 3 mois na bimi, 7 mois na zongi. Po na moni ndre la rezate na mboko. Et puis na osenga ba patron bo ndimaka mbongo ya te. Botika ko distraire biso, bo sala kwa mbongo eza mais biso na bino to kemba. bino na mboka Biso na bango to kemba. Bato apoto biso awa na ba patron na biso awa to kemba. Passeport rouge. Tindela biso apesho fuka ndene ninga soko boake te po akabaka te. Et toi la pesanga kombo ya Jomo na miki la pesho fuka akabaka nete na boake sauter. Major Saddam Koutoukana solola Margot Makolo venanga Jiklo Muku na mwana Londres Tongo solola petit nanga Hermique Chibamba vraiment na ba problème na bato belé non problème de nous en Angola bo vivre na hypocrisie le 10 000 oui pourquoi vivre na hypocrisie pour à part émission bo saka cop musute nga patron fois benga nganda pesa nga mbongo pona bulo nanga patron amona nga te na senga e ponga somela pe ba patron whisky na fa mna na bar bona moni patron afande ngona tindele pe whisky et la vantarte et la valorisation musala on doit valoriser musala où il faut topesa ngo valeur nango za musala ba noble on comprend que oyeb na la bar bo moni Gédéon Mercedes afandi asombela ba to belé boko tuna Gédéon Mercedes amelani o tindeli epe on a vu au junior ko changa bité butuna oliani asombela nga 74 morceaux ntaba ponga asombela ke whisky moko na liango wana na ba innocent ça dit a pienga valeur on a pesa ki faut comme en étape wana ba munu te ka ke no journaliste mo bokoti oyena na bar ndenge jeter mayaka ayaka no ata na mbongo ya kuka moko te ndesiko na répondre jeter pour asaki ki songi ngai na collègue na ngai Eugène Kanza siko jeter makota na bar ayaka ata na mbongo ya kuka moko te abanda ko senga mesa mobimba bongo te ndeto boma boulot bien informé. Moi je te dis toto boma musala pona ko senga na biso ndesiko na yebi ke jeter mayaka na bar sans l'art mutu tuna ngola yebia tongo tune bongo lo bagana artiste vivaka na tol est-ce que bato wana bazalaki na lufu bapeso charge ya ba rapport ozwi tozonga na Lwanda Lwanda oyo ezalaka ngati na makambo ya media nabimisa bapeti ebele mosusu bakeba mikili na makambo oyo yo yebi na oyoka pasi nde ekufa ata so naokende deja Canada nga mwasi na bana baka na Canada bibishi mama na alegria natinda bango na Canada na mbongo na ngai ya poche comme complète ba oluka na fesse mwasi na ngai na okoka te oyo bato boni batanta yao akotaka bar te amelaka masanga te yo kozwa ye wapi ataka église palin boulot église palin kayo so na Afrique bakoka te bona mikili bakoke te donc bibishi mama na alegria ya bamboto zali motema ya Junior Chimba l'international 12 esprits supérieurs na corriger ba misala mike tikali ya bongo na lando osiliki. Merci donc, merci à tous nos chers internet, merci voilà. Retrouvons-nous prochainement. Je ne sais pas si vous en avez dernier mot à Olobato, peut-être un message mon cléticali, tout remerciement à Batonomo Bazana Sima Baota là et surtout et ça la moi plaisir quoi et surtout na Batagincha ça pour ça na bango bon contact voilà Ozawa mon message mon clé na bango surtout et puis voilà on clôture l'émission. Premièrement la pesi mboto na maman na Kamo Angélique ya Bota Junior Chimba international 12 000 esprits supérieurs. Merci na batu nyonso babinga na mikili déjà batako s'abonner na Chimba Makolo TV balobi yo to sepela te ko to yamba ba invité po yo moko lo baka na danger o lo baka dégâts mais je suis obligé ko yamba ba invité po to pesa mnoka ba actualité pour ndenge muso ya to senga biso
Na pesi mbote na bato nyonso tu oyo bazopesa mosala journalisme valeur awa na kati ya Angola oyo bakokontinue kopesa yango valeur. Na pesi mbote na groupe les étoiles ya étoile Kingombe pourquoi pas na chef afande ata déjà na kati ya Angola. Jeudi prochain déjà na oyamba chef afande na émission. Na pesi mbote na ba congolais nyonso. Na pesi mbote na ONG na ngambo na CDA na Kinshasa, ONG Chimba Makolo Junior, pourquoi pas na cordon na Kinshasa ado coordonner ONG na pesi bambote ya mingi. ONG na nga eto pesa formation ya prise de vie, eto pesa formation ya montage et puis eto soutenir ba faible. Semaine passée déjà cordon akendaki na sayo akabolaki déjà mo ba bloka mike na sayo wana pona ba mama oyo baza faible, c'est-à-dire toto soutenir bango et puis mbote mingi na bato balingaka émission na yo kombo ya émission na nini Tendance Plus. Carlos journaliste à Valère Namboka très propre alataka bien asengaka te na osengaka na kolo chaîne Canal Plus a continuer ko photo bien asala manœuvre tende matembela sele biso manœuvre na Étoile King TV ba fouti ba mbongo ali na yekuna na poto soki pe matembela ngo akendane ko sala ba démarche te abomi Étoile King TV Étoile pas lembi naye bon na kosenga na kolo chaîne oyo Simba Carlos Kando Simba ke bien. Et quant à moi, je crois, na clôturer nanga sur question monsieur les éviter. Merci à vous, retrouvons prochainement, toujours sur la même chaîne. Voilà, abonnez-vous massivement et partagez l'émission, aimez, voilà, donc retrouvons prochainement. Je dirais, big up à toi, Aristote, Mati Modéra, la caméra et Viking Poutou, voilà, toute mon équipe, étoile, afin de M. Kamadou, dans mon ami de tout le temps, voilà.